D'ailleurs, ce qu'on a en Kamba, va pédé na ba lesbienne ba zakuna. Oh, oui bien sûr. Donc c'est qu'on est roi Sodome et Gomorrhe. Yango peza. Peza kombo pesi. Donc problème na bango ezali ke ba vani na kati ya doctrine moko bo baza ko adorer mutu azalo kwa bango. D'ailleurs, nzambe na bango abela ka malade de rhumatisme. Abela malade de makolo. Pourquoi ngana bien? Nzamba belaka. Yo kaneno, nzamba belaka malade de rhumatisme so ba ko masser pa ganga. Ah. Siko bato bazo soutenir type wana. Bazo mona teke ba o yana za abomination. Bon malade mbasongo uta kuna nde. Mais ils ont ça. Ezali la terre sainte nde ba. Terre sainte ni. Au mona ki théâtre o idinga uta ça kuna te. Idinga za comédien. Oui bango non. Ça va théâtre. Siko yo so ya sali pièce théâtre mona ki tsa ba pesa ke $200 150. Ya mingi. Siko ke kuna ke sala ba pesa 5000. Côté ni na sala ya bien. L'homme prudent voit le mal de loin. Papigen. Omoni nga yelo kona ko s'adresser na bande ko na biso baza ba fanatique ya Genome mona en Kamba. Genome. Ouais, bien sûr. Et là on a voyé ça bango nani mécanicien oyo bango ba binga Nzambe. Tout d'abord, oyo bino ko sala des abominations. L'homme prudent voit le mal de loin. C'est grave. Magou evani na kati loko na makasi, eza na wele ko lokuta. Ya kimbangiste. Idéologie ya Simon Kimbangu za akona. Simon Kimbangu oyo ba memaka na kasho na lisala oyo akendaki ti na Lubumbashi ke okufa idéologie ne zalaka kuna te kuna za kop. Oh bien sûr. Ah bon kuna za kop papier parce que tout d'abord prophétie na bango balobaki ke mwana oyo ya Rwanda oyo Hippolyte Simon Kimbangu alobaki ke aza 4e président ko bongisa mboka ainsi de suite siko tant Mobutu azaka na pouvoir professeur pourquoi ezalaka te. L'homme prudent voit le mal de loin. Ils ont ma bête. Ils ont occasion. Bien au dialogue. Bon, d'accord, ça va. Bien sûr, on a besoin de dialogue. Mais t'as la problème dans Sango. Aujourd'hui, donc, nous avons compris le problème est allé. Au moins, nous sommes sur la ligne CCDPT. À Koluka côté nini, na Koluka babima exactement. Ce qu'on a une question. En 2019, tout le monde a Paul Kagame na Biarritz, na frontière Espagne. L'homme prudent voit le mal de loin. Toujours contrôler le Rwanda. Tant que le non, tu fous la Jean Goubal ticket. Et le déranger Batuyango pour Nanine. Parce que Jean Goubal se fout les tickets, donc toujours contrôler ma Cambonion sur le gâteau sala. Jean Goubal aïe, tu es chauffeur, voiture à disposition aïe, tu joues l'hôtel. Mbongo est na poche au don, tu es na caisse à CCDP. Tant que tu joues l'hôtel, tu joues ma ramener stupidement, document la biso tozaki na ngona besoin yango yo. Tanga ngona miso ba congolais. Bilonga batwana yango wana. Tanga ba kombo tala dossier na biso document to sali yango makamyo so. Tina oto boya pena makambo. Oyo tolobiki makambo ne ko sala mati. Tala raison yango yango. Bonjour mon ateke ko sauver combat mobimba. Et en plus makambo biso to sala, mutu musu tam sala yango te. Mais soka zo mana public, azobi maloko za danger. Yango no moni biso to sana ba séance de travail chaque mois. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais hydrogène nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Papigen tolo la vie. Mystère Siatoli. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga noté. Papigen tolo la vie. Avec Adil Odolé, c'est le jeu, c'est beau comme un gueux aujourd'hui. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papigen tolo la vie. Papigen, tolo de la vie. Topasi Binombo t'es partout, Bolanda Kabiso à travers Tolo de la vie officielle. Vraiment merci, Nabino Nyonso, merci na fidélité, merci na confiance, disponibilité Nabino. Nazana colonel Odombo. Naye lelo to beta masolo yambo Kanabiso. Déjà un grand merci à la grande équipe à Tolo de la vie. On a présenté ma condoléance na famille ya Ndeko Nabiso, Ndeko Nabino, Elise Moranga, Bungisaki Kokonaye. En tout cas, Elise, sois forte. Merci à la grande équipe, honorable Washington, 4 fois prêtre. Merci Eric Chimano, capé des authentiques, Pinosi Agostino, ma sauce à papa social. Ngai Ndeko Nabino, Naza, Namatanga toujours. Na Bungisaki, Noko Nangai, je crois qu'il va au semaine prochaine. Noko Gaston Kiaro, que son âme repose en paix. Voilà, dans Matanga,
et salamaki vendredi donc oya monanaki merci à batunyo so bo assister ki biso merci à ba coup de fil bo bezaki musique en tout cas merci Nabino Léon Nazana Odombo to mekano ko solo Odo bonjour ouais bonsoir Patigen Mikolo Belé hein Nazali très bien bonne santé kitoko makasi ah ouais na mbio le to mekano ko solo actualité ya mboka na biso parce que le soko tali bien déjà to bandara ma actualité o ya Est kuna Paul Kagame, on dirait ça est comme officiel que Atonga, village moderne na Est. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bon, papi, au moni, elo na webisayo ndekonanga. Chaque fois toujours vers Congolais, makambo toujours loba, Congolais aya ka comprendre que ça qui vrai peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend. Qu'on nomme moi na ya Tshisekedi place wana. Moi, je a officialisé l'accord ya Lemera. Oyo, Laurent Désiré Kabila a signé na ignorance. Hippolyte, mon andeke, quand on a zalaki wana, azaki na difficulté. Ya ko accéder na niveau oyo, moi na Tshisekedi azo kende nango. Parce que le que bande ko réclamer tout d'abord Kanambe c'est un mercenaire. Kanambe nenga zakawana za mercenaire. Ayaki mission. Donc, comme il y a une limite, grâce à la révélation, il y a la mobilisation, il y a la mission de Rwanda, y compris la mission qui a complété la lutte, et ça qui empêche qui est bateau pour accéder à la mission de Rwanda. Maintenant, il faut comprendre que les gens maillot faible, ils travaillent dans le Rwanda, tant que la place, maintenant, moi, Tshisekedi a officialisé ce qu'on accord à l'Emera. Donc, tout d'abord, il y a déjà 300 km de territoire dans la mission. Ils ont signé, Laurent Désiré Kabila Sarana Bango. Maintenant, a officialisé ce qu'on Bango parce que au moment où il y a Salami Lelo, Cop Oyo, toujours bien Cop, mais ils ont maquillé les Congolais en danger. Cop Oyo et Yaka on a diaspora en 2018. Entre mai, juin 2018. Oyo bâti mon ya Tshisekedi. J'ai été contacté par un Congolais. Avant d'aller en France, patron et service à renseignement rwandais, à Kenegi à Londres, à Moni Bandeko à Londres. Ayaki Awa, à Monakinga indirectement, dans Nzela Yandeko. Bah contacté quand même Martin Sali, j'ai cité quand même son nom parce que c'est une histoire vraie. Ndeko wana benga kibiso na CCDP à lui que non. Bazolo ba il faut doser moquer que le bagimbo que ça occupé, tika ko taper sur occupation. Ba ligne ba pesa au pouvoir, mais to cohabiter ensemble na bango. To yidi sa bande connexion ba congolais que ba rwandais baza ba congolais to vivre na bango mais ba ko garantir sécurité na bino ba ko garantir bino ba otike le mbongo ba otike le makamio tout mais problème na bango baza na ba place au bango ba ko toucher bino ba ko accéder na place wanati na Londres ba contacter qui ndeko na biso général Ngando que je salue en passant je pense qu'à Hollande ngai ba contacter qui na Londres koto ba contacter ngai nga ba contacter ngai directement na nzela ndeko wana jour ndeko na benginga azoyi sanga bino donc on a besoin d'abisso mais il faut doser quand même le discours nous on a dit que bino na CCDP un peu trop radical na tuni na banane a ebisinga que non numéro 1 service secret rwandais yem taza awa a outi pe na Londres makambo et ainsi de suite tala ba proposer biso le Congo na biso na binde konanga biso tozo bunda te pour na makambo zo ebisanga problème ezali wana eza piège bazo ninga ba piéger bato il faut pas accéder na kati biloko wana bon malheureusement ngai na bango to sukaki na place to sukaki ndeko na biso pe Jean-Jacques Ngando na Londres aboyaki yango tanga aboyi yango lokola bazaka na ba plan A B C D baki basali plan la bana mona ya Tshisekedi raison pour laquelle tant ba nommé mona wana biso to dénoncer ki to bi que non eza nomination aye na service à ba rwandais donc problème to za nango lelo et lo que zo coûter biso cher ba congolais manque de patriotisme et congolais soka za na place mo ba bandi ko mona jeep abandi ko mona ba villa abandi ko mona mbongo abandi ko mona ba voyage ainsi de suite mais bon moto ya komona ke o eza mabele il faut te protéger yango pour la future génération ba profiter na territoire na terre oyo moto mingi baza nango te na toute une question monter parce que na tout nango déjà tant ba contacter bino wana ba esa bino ke eza na moto mo ba ko tiato nde bando proposer bino ba proposer pe moto mo na kati bino na ba ko tiapo na à diriger bon ba to na ba travailler mingi na croisonnement ba travailler mingi na croisonnement ndenge bango basala le roi n'accéda qui tina plan on a parce que deuxième jour tant que solo lina bango tant que solo ina ndeko wana parce que ngai abando solo langa directement te tondo soit guidé na CCDP zangai na ndeko bobo Congo ya yeba kinga pe na yeba après ndeko na tanga bengi o kazaki na ambassade Rwanda a cho parler tanga bandi ko loba ngana bisi siko batu wana bazolinga
bapesa soi-disant bapesa bino pouvoir mpona boimposer bacongolais ke tondima tovivre ensemble na barwandais et pas na biso tobengani motu te mais tovivre na bango na bacondition nini nzoka ndeko azalaki na ambassade ntango natunie na bino sikoyo formule nini bato wana bazolinga basala mpo bino boaccéder na place wana abino bazolinga bacréer rébellion moko boye na bacongo ainsi de suite na bikote nini aexplike nga o bakota mayombe parce que ndeko yango pasaka moyombe natunie sikoyo opesa ngai superficie ya fora mayombe ayebi yango te parce que bato wana bamoni na bandolo babiloko wana bacomprendre bayebisi ke non moto azoloba makambo ayebi nayebisi na bino tout d'abord makambo basala baaventure bazolinga nde badimine puissance ya diaspora bazoluka bino baflatere to baopportuniste bokota na kati ya je na bango epa na biso na ccdp ekoleka te esukaki ndenge wana Jean-Jacques Ngando à Londres ye pa yebisi nga bino donc la station eza boyeboye nga na bino non il faut pas tokende na baaventure wana tokataki yango na niveau wana e nga nakutanaki na bango directement te ezalaki indirectement na nzela ya ndeko wana parce que bando olinga nga na mona bango te mpo bayebi ke selo bango ke biso oza violent so tomoni bango nde ifalaki bapasser par congolais mpo toyoka bango bon nasololaki mpe na bango na telefone te mais ye azalaki soki abengi atio parler voilà elekaki ndenge wana na ndenge ntango baye konume mwana ya Tshisekedi moto ayaki kocontacte biso ye bapesi ye te mais ntango bazwi mwana Tshisekedi batie place wana aleki asali video akoma osoutenir mwana Tshisekedi c'est ça ke oyo eshokaki nga comment moto oyebi plan ya bato wana ndenge bayaki na bapropos na bango baprojet na bango contre république na biso e yo ye kondima yango mpo na nini ayebaki yango très bien ayebaki yango balekaki parie awa na France bamonaki ye bamoni ye acontacte biso acontacte mpe na bandeko mosusu e biso mpo na biso toyebisaki eke biso tokɔta na jeu te bandeko ya Londres mpe bazalaki prudent baboyi mpe kokɔta na jeu yango moni bakende nango epa baopposant na bango wana na IDPS donc raison pour laquelle ke problème ya Congo eza problème ya état de siège te eza problème ya insécurité te eza problème ke mabele na biso tozocontrôle yango te et climat de terreur oyo bacongolais bazosubir na kati ya mboka wana e bacongolais bakomi traumatisé bacongolais basali dépression à cause ya occupation oyo evandeli biso na mboka preuve ane balongwe kutu na est bakomi sikoyo na Kasai central na Luisa je pense que bamonaki document mo ebimi na réseaux sociaux excuse-moi bacadre ya UDPS ya Luisa bacontacte bacadre bachef na bango ya Kinshasa ya parti na bango na soi-disant UDPS wana baboyi korépondre bango pendant 4 jours et bayo contacte biso batindeli biso document par mail batindeli biso document par mail nde omoni totia yango na réseaux sociaux donc ezali biso te bango moko bato ya IDPS ya Luisa basali rapport ke présence ya armée patriotique rwandaise eza na Kasai central bazali armée jusqu'au don et jusqu'à présent Chilombo silence radio mais sikoyo acte Kagame alingi kotonga maison moderne likanisi wana uti wapi et puis likanisi wana soki azwi likanisi ya kotonga maison moderne wana donc azwi signature aza déjà na signature azalaka déjà na signature moi parenthèse eza na bachinois moko boye bayaki mpo basala route de Goma jusqu'à Kisangani batia bapéage ezaka parenthèse tozomona lisolo na bachinois wana ntango baye na dossier na Kinshasa ntango bakomi na dossier na Kinshasa oyo azali ancien officier de renseignement ya RCD Goma azalaki na AFDEL akomi na RCD Goma lelo aza na Chilombo aza conseiller na ye kombo na ye Fortina Biselele ayibi kutu 20 millions de dollars akina na Rwanda bakosi akimi te abeti neka tour parce que kuna eza quartier général na ye azali kitaka ya parti ya Goma parce que azalaka na Goma kuna moto amemaka ye kulutu na biso alitali ya dono akufa ye moto amemaka ye na Goma donc azalaki agent ya Paul Kagame depuis AFDEL bango siko problème ezalaki nini ntango bachinois baye na plan babi ke non dossier loko eza lourd ekozala signé na Kinshasa te il faut ekende na Kigali Kagame a validé yango nde siko tozwa marché bachinois babi comment biso toye na dossier na kati ya Congo po tosala nzela après totia bapéage totiango na bacondition moko moderne tosala péage po caisse na biso tozongisa mbongo na biso tobimisaki mais comment moto akende ko-officialiser document na biso pour to banda ba travaux il faut la Kagame jamais parce que biso to sala on a Congo ba yebisi bango ba bino il faut sala makana Rwanda parce que on a Congo dossier ko lekate ndé côté so to doit ki fuite to ju fuite que non ba chino ba bino to ko sala monter parce que le jour changement moko yo salama donc biso ndé to za ba perdant donc voilà c'est là veut dire que moto zo diriger Congo c'est pas Chilombo problème na bango ba Chilombo ka po ba miroiter ba congolais pouvoir en plus avant ba chaque mois ya Tshisekedi ba sala ki étude na bango ya ko étudier comportement ya chaque tribu bayaki kokwea na bandeko na biso baluba bamoni ke bango basoutenaka bozo banyonso nde baba il faut to féliciter tia moto parce que azaki mayo moko faible et surtout pour na ba plan na bango na ba projet na bango voilà la raison pour laquelle bachaki mona on a ya Tshisekedi voilà tozonga na ba maison to le problème ya maison moderne wana azolinga tonga ville wana
il y a 30 millions de dollars, ça n'a rien à voir. Waneza nango kaka mascarade dans Salabino. Le problème est qu'il a contrôlé tout sauf rien. Qui est Kagame? Yeah. C'est lui qui contrôle tout. Tout d'abord, bazana bantenne na bango oibaché, il y a communication. Congo Mobimba, espace aérien na biso RDC, ça contrôlé par lui. Même Bapel na biso a contrôlé les tout. Biso dans la preuve. On a évité son antique blanche dans la voiture. Bon, je vais voir quand même parce que je pense que j'ai laissé quand même quelque chose dans ma voiture. Donc tout sauf rien. Bah tourisme ça na Congo za bango, mbongo ekota na caisse na bango. Espace aérien na bino, bah avion nyoso traverse la RDC. C'est lui qui contrôle. Douane na bino ya Congo. Yango nem tezo financer armée patriotique rwandaise. Donc tout sauf rien. Donc boulot na bomba ekosa na mboka na biso ba déstabiliser vraiment biso sur tous les plans. Ba kena ba domaine tout, sur plan social, moral, économique, tout bazo contrôler tout. Raison pour laquelle biso siko tozo ça va congolais. Il faut tout congolais à rejoindre les résistances pour na to siko mboka wana. Ça yango et loko mon côté déjà d'ailleurs déjà ba élection il faut oublier. Et ça dia lokuta. Élection ko sala maté. Puis l'élection est à la raté, n'a pas condition, oh, il va même pas congolais, n'a pas élection, n'a pas intérêt, il y a pas. Voilà. Voilà. Odombo, Micromoto le Kawa, Auto Sala ma vidéo, la vidéo Sali, Bakimbangi, c'est basé quoi accuser, Balobi, au traité, on te bomba benga Nzambe de tous les noms. Pour nous regrouper ça, Nzambe va respecter. Papigen, au moni. Nga yelo on a s'adresser na bandeko na biso baza ba fanatique ya Genome wana en Kamba. Genome? Ouais, bien sûr. Et là on a voyé ça bango nani mécanicien oyo bango ba binga Nzambe. Tout d'abord, oyo bino ko sala za abomination. Muto Nzamba sali oyo za lokola yo jamais ko fuka melayi. Ils a péché mon ne papier. Ils a abomination batona ba sala. Tout d'abord to remonter dans l'histoire. Mobutu na diangenda ba na kiwa. Mobutu na Diangenda baibana ki na Lulabu. Diangenda zaki administrateur. Abane ko sala na Lulabu o lelo ezali kananga. Mobutu akende ko sala cours ya administration ya armée na kananga avant que sala journalisme. Entre 56 et 57. Mobutu baye ko yebana na Diangenda azalaki chaque soir akende abane ko kelo tala Diangenda. Nanda ko Diangenda. Diangenda la sakeba exercice mususu ya administration. Ya zaki civil mais écoutez na ya armée. Basali connaissance. Diangenda eko yebisa que non. Ngai nazali au moins Simo Kimbangu a bêté l'histoire bi oui na yebi na yoka ite histoire na yebani ba ah d'accord ça va. Bisonde tozali batunaï. Ah bien, bino batunaï d'accord ça va. Tant ba négocier na Mobutu basali connaissance na Mobutu parce qu'il y a zaki plus âgé que Mobutu. Les gars Mobutu moins à 14 15 ans. Avec plus âgé que Mobutu parce que je pense qu'il est né entre 1916 17 18. Donc les gars Mobutu n'a pas 13 ans. 13 ans 14 ans si je me trompe pas. Tant basali connaissance na Mobutu. Après Mobutu asisi na yeba yo kutana na Kinshasa. Tant ba kutana na Kinshasa Mobutu nde a négocié kaye mutazalaki négociateur entre services cercle belge na seya pour na ko ya Simo Kimbangu longwa na Katanga ezonga na Kinshasa pour qu'il ba Congo. Est-ce que ba ndeko wana basala ka fanatique ba bien? D'ailleurs Simo Kimbangu atikaki église Kimbangi tete. Simo Kimbangu azalaka ko sala la Kintwadi des années. Donc net ngano to kutani 3-4 personnes exactement. Donc Kintwadi des qui lisanga ba kutani ba vandi ba solo. Tango bakangiye azalaki na poche petit na moko confiance baboma na pandezo aponga bina 1966 bango batakimbangi se balo baboma papa na ponani omoni tango bango bazoya na fanatisme na bango bazoya ko imposer batu Nzambe na bango lokuta wana bayeba ke siko biso to luka na intérêt ya mboka wana neno eza histoire moko oyo eza ki parenthèse parce que son amina fungu la boîte de Pandora eza grave Magou evani na kati loko na makasi eza na wele ko lokuta ya Kimbangi c'est idéologie ya Simo Kimbangu eza akona Simo Kimbangu oyo ba memara na kashona lisala oya kendaki ti na Lubumbashi ke okufa idéologie ne zala rakuna ti kuna za kop oh bien sûr ah bon kuna za kop papier parce que tout d'abord prophétie na bango balobaki ke mwana oyo ya Rwanda oyo politique Simo Kimbangu alobaki ke aza 4e président ko bongisa mboka ainsi de suite siko tant Mobutu azaka na pouvoir professeur pourquoi ezala raté yo yebité oza kinwati to solo la papier siko yo tango Mobutu alongwe Laurent Désiré Kabila Tangaye, il y a une prophétie. Jamais. Non. Prophétie est en 2002, un an après, tant qu'on a besoin de pouvoir. Après un an, on a une prophétie, on a un plateau, on a présenté un Congolais. Là, c'est déjà faux. Que Kabila est la 4e président. D'accord. Ok, Simon Kimbangu appelle ça la prophétie. Simon Kimbangu est la Kintoati. Parce que tout le monde place. Tout le monde est magui nyonso oyo nani Genome en Kamba
dans les mécaniciens Simon azosala biso liboso to bay bon to tikaye laisser le temps au temps maintenant to moni ki eleki donc vase déborder il faut que to zongi sa bande ko nanzela pour l'intérêt ya mboka pas pour l'intérêt individu d'ailleurs nzambe wasala ki mokilo atinda mutu moko ta bundela kaye nzambe onga na sambelaka ayebisanga te na kende soki mutu moko afingi to alobi na ye aza traite to alobi na kosaka ngala ke le défendre jamais nzambe asaki mokilo atinda la mutu défendre ete parce que yé azali omnipotent omniscient omniprésent donc akoki ko sala o motema na elingi soki mutu exactement soki mutu akei ko soutenir nzambe moko bo respirer ka lokola ya kende ra toilette lokola ye c'est que nzambe la nzamba lokuta d'ailleurs pour vous informer malade ya mbasu ebimena na nkamba oh je te dis la vérité malade ya mbasu ebimena makuna Nankamba. Et bien, il y a un mbasu. Au bout, il comment ça la rage. Oh, c'est là que tu as mon temps, tu as information. Il faut te mener une investigation. D'ailleurs, ce qu'on a en Kamba, va péder dans les lesbiennes. Oh, oui, bien sûr. Donc, c'est qu'on est roi Sodome et Gomorrhe. Il y a un pesa. C'est ça comme au PC. Donc, le problème dans Bango, c'est que avant de la doctrine, il faut adorer. Moutou a le roi Bango. D'ailleurs, nous avons un Bango, Abel a malade de rhumatisme. Abel a malade de Makolo. Pourquoi on a bien? Nous avons Abel. Yokane no nzamba bela malade de rhumatisme so ba ko masser pa ganga ah siko bato bazo soutenir type wana bazo mona teke ba o yana za abomination bon malade mbasongo uta kuna nde mais eza centre ezali la terre sainte nde ba terre sainte ni o mona ki théâtre o edinga uta osa kuna te edinga za comédien oui kangono asa ba théâtre siko yo so ya sali pièce à théâtre mona ki tsa ba pièce ki $200 $150 ya mingi siko ke kuna ki osala ba pièce 5000 côté ni na osala ya bien. Côté 5 000. Oui. D'accord. Où tu m'as appelé au Moussou ou qui est de Kuna. Oh, monsieur, il y a le 13 décembre. Où tu as Kuna. Ce temps où tu Kuna, et là on est échangé Katina. Ah bah, qu'est-ce que tu as et bazo distribue à Congolais. Bazo distribue à Congolais. Au moins, il y a un moment à Tshisekedi qui est Kuna. Au moins, il y a un Congolais aussi. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a des aventurés qui ont des mécaniciens pas aventurés. Donc, ils sont tout à fait aventurés. Bon, on respecte Nina. Odombo, l'église Kimbangui, est-ce que Bango peut contribuer vraiment à la souffrance à peuple congolais? Bah bandi ko contribuer à la souffrance depuis la nuit des temps. Bazara toujours dans mauvais côté. Bazara na camp peuplé. Na 2008 au moment que Hippolyte Kanambe na ba service na ba ke ko boma bato ya Bududa Congo na ba Congo biso sala rapport to tindi courrier et pas ya ye mécanicien mutazwa kango Zako ndeko na ye Zako depuis azwa courrier na tilelo réponse ça et ya te. Ok, place baboma ki batouana, na place Nkambe ezali, eza 0 mètre. Mais ba massacre batuna nuit moko 4000 Congolais baboma bango. Yé avant da calme. Mais abandé ko yamba Kanambe. Azana complicité à contribuer à accompagner génocide. Instabilité za na katamboka na biso ba tuerie tout et salami na katamboka. Lui aussi il a contribué. Die na ba neve na ba nièce ne ba yoka na kati. Nzambe azana conflit na ba ndeko na ye. Nzamba mutakimia biloko wana esala maka pa ba. Donc azana Nzambe te. Problème ezali wana ezandeli. Ezali coutume moko evandi kuna bondoki moko bo evandi kuna siko e contribuer na ko détruire population. D'ailleurs na Nkamba soki muto aza malade bo memie kuna muto na zonga ate. Et bon siko bato yo basambela o ba osambela bazomona pe makambo ezo kokisama. Siko yo makambi ba mona lokuta. Mais non mais mettons muto asambeli ye asambeli Nzambe na bango amoni veneke no mambo ya sambi c'est-à-dire azui réponse il y a le sambola yango moni quand même bazo kangwa bon place miracle les adia boko eza fanatisme ndeza kunelo eza kunate papi elo eza d'ailleurs na tout non eza ka question oyo nani Kadima atikala jamais aux amutaki mangiste il est jamais été na kati ya histoire wana azaki mutu ya mukuna place wana ba préparer ka mukuna eloko ekase mukuna eza bas biloko ya mukuna bima na internet. Si vous avez bimisi pire petit na ye. Ye nani oyo ye Kadima na Zako na ndeko ya ye nani mécanicien. Première rencontre na bango bakutana ki na février na GB. Bakutana ki na GB. Ba sali plan na bango, bazui ba pesi bango mbongo. Ya ki o présenter pa ndeko na ye, bakaboli mbongo non, kanga photo na Kadima présenter ke aza mutaki mbangisa. OK, Kadima, il est jamais été azala jamais atikala même pas. Et si on a tout nané noir, comment Nzamba kozala corrompu, Nzamba kozala lokuta, Nzamba kosaka, Nzamba salaka tout ya salaka mabewan. Problème na biso to ko dénoncer yé parce que ba bomba ni na idéologie ya koko na biso Simon Kimbangu. OK, koko na biso Simon Kimbangu zakuna te eza magouye comme mafia moko vivra kakuna. Voilà la raison pour laquelle tout le monde que tout tiki est trop.
et que c'est au tiki à continuer pour ça aventure tant on a ni moi à kenda chalamwana kenda na kamba kuna keiko yemba omona ngo quatrième président ainsi de suite a vu disque à pesier ya bete chalamwana ko ça pourquoi le bete que non stop aux aventure d'ailleurs na kamba kuna ane rezala kuna demia pesa kuna ba service renseignement za kuna na dépôt d'armes za kuna na kamba kendo sani na terre sainte minduke ko za kuna bazo ko sa ba congolais biso to yebi le to sala to bandi ko dénoncer toujours dénoncer pour azali nzambe soit disant solo toujours dénoncer parce que c'est un traître peut à contribuer dans le mal au sala ba congolais jusqu'à présent toujours dénoncer est-ce que tous les fanatiques na ye ngasko na zo ngana ibisa bango bazo sala fanatisme on a pas intérêt mboka to intérêt nzambe na bango za multimilliardaire d'ailleurs kuta milliardaire est-ce que bango bazo nini kuna na kati biso siko to lobela no mboka parce que na étape toujours kende il faut tout congolais ba place mabe ezali na place vérité ezali mais ça passe pour bimisa pe batuna to lobi to ko bimisa batute mais toujours nga to stopper nenu mécanicien wana il faut stopper mensonge ça sert à rien pendant que batunyo so batune batu wana bazo kwa wana eza doctrine batikali na kati ya religion moko boye baza na kati ya idéologie te pour l'intérêt ya mboka yango ne na biso ke non nzambe oyo asala mokili oyo atinda mutu moko take no bundela ye atinda mutu moko taleka na video ya défendre ye nzambe na biso soka linga sala eloko papi gena otuna ngana ote asala mote banelingi na peso exemple moko tango bana Israël ba komaki na mer rouge parce que c'est histoire vraie j'étais en Égypte na meka ko se renseigner ezaki histoire vraie attends tanga ngona bible mais na kendaki na Égypte ngai moko na moni histoire ezaki histoire vraie et salama ezaki histoire vraie bana Israël tango ba komaki na mer rouge armée ya pharaon na époque wana lelo soto ci armée wana ezana armée montée tellement na mondo tango bana Israël ba monaki armée ya pharaon parce que na biloko te na maboko na bango bazaki même pas na pouvoir te ya ko se défendre en face ya pharaon nzamba sala kini Moïse a eu nzamba bi me olobi nini nzamba yebise ka eloko simna maboko no est-ce que loko basi eloko Moïse simba na maboko ne ko même ata bo masoda moko ya pharaon jamais exactement mais miracle ça makio ezaki nini armée ya pharaon nyonso ezaki engloutir mayi wana melaki ba parce que azan nzambe oko comparer na mutute donc oyo bande ko na so ba osala wana et komi kindoki donc biso siko toujours linga mboka na toujours sauver parce que à lire oyo biso toujours décision biso c'est célébrer toujours toza ko accéder ti faux makambo ici là tolingi soute ba congolais ba kotisa na ba G ya ba politicien ya ba élection de suite non ezali pas moko biso toujours initiative na biso na ndenge na biso toujours même cadence wana ti il faut solution monana pona ko sikola mboka na biso donc place nyonso le côté bombardé ko bombana il faut tout dénoncer yango raison pour laquelle to dénoncer na ni mécanicien Simon bon mécanicien mabe non eza référence dans sens ni donc nous avons ba misa ba mécanicien non eza injurté toujours l'ongolais mais bon so ba ko finga non toujours l'ongolais mbaki munde ko moka lobi bozo finga nzambe na biso keza mécanicien soki na yebishi oke mutu nyonso akoki ko défendre nzambe c'est que mutu na yemo pas aventure parce que nzambe sa mokilo atinda mutu défendre nzambe o ngana sambelaka ayebisanga te ke non soko yoki ba lobeli ngai to bazo dénoncer nga na za escroc yoki no bundela nga to ke no kanela bato ayebisanga lokani ngona te nzamba ndingo na existaka te soki nzamba na komisi ka nzamba lokuta problème ezali na kozala mécanicien azaki mécanicien et tant azala mécanicien ba nepe ko escroquer bato vous comprenez oh azali escroc bien sûr et ça na bato musu ti le monter na ba zonga te non na zo fait l'histoire au te que na inventé yango ba pesa kai bo ayebi pe ko rouler oh bien sûr d'ailleurs nzambe nenga zana melaka nchamba na lungu la grave non jamais te wana mais papi gen basala bon de toutes les façons loko on dimango te mais sikoyo liyo likambango pena ezui ampleur makasi bo pona ezui ampleur parce que loko aza muta lokuta abimi na miso abato azolo bakeno biso bakimbangi c'est toponi kadima ndeto bino non stop il faut télémélaï kadima tikala jamais aux alamote kimbangiste d'ailleurs Simo Kimbango tika kimbangiste te Simo Kimbango azala kande kintwadi pourquoi balobela yango te na tione na tuni question papa o babomaka na pendaison aponga bina 1966 pourquoi baboma ye parce que vraie histoire à Kimbango babomaka un jour wana basali siko ya faux est-ce que yebi ke Mobutu azalaki na comité exécutif ya église kimbangiste azalaki na délégué na zo représenter Mobutu nenga zaki wana soki tolobi to fungola boîte à Pandore mingi ba okima mais comme tozano na o eza important to kenango parce que tozano na besoin ya kosikola Congo kuna na kati kuna na koloyebisa o kaka vérité idéologie ya koko na biso Simo Kimbango ezalaka kuna teza magui lokuta eza kuna mape tout eza kuna pendant des années bato basali kuna tout eza lokuta donc bayebi na bango te j'ai même ma mère coupé tout eza lokuta na yebi yango
parce que ngai nayebi makamni na oloba nayebi yango j'ai été documenté na kati histoire mboka na biso ngai pe nazaki na kati ya Congo nayebi makambo ebele na ndenge to komi libanda bona jui tant ya ko se documenter ya koyeba histoire ya mboka wana pour l'écouter si là tant on a bandai ko dénoncer famille diabolique famille Tshisekedi qui m'a cru yo yebi nazaki sujet ba insulte à tout le monde il y a même des gens au bandor ça va vidéo contre un gars mais mutu moko ta yeba teke nazo loba vérité est-ce que lelo bato ba mona ko mona ngama nanda loba contre famille Tshisekedi lelo mutako changa susu doa ke nanda ko sazali malheureusement que congolais ya ka ko yebisa mutu vérité en public te ko zaki na raison non moi aussi je n'ai même pas besoin ya mutu pe sanga raison mais l'essentiel que boulot na sala ki tout le monde ndima donc ça tozo dénoncer na ni mécanicien ils allient que pour le kuta na bango et diminuer pour ba ko citron papa na ngai. Voilà, donc tu oumeli mingi na souffrance, souffrance oumeli mingi sur le bien 32 ans à Mobutu, tu y koto yo sali 18 ans à Kabila, mais ce que le président on peut bakendaka kuna so bazongi bon, allez-y comprendre pour nani nimbo quand zo bongaka teti lelo donc voilà. Pour bakendaka kuna. Donc je crois que ceux qui ya ko ganga faisait bagangi ndoko aussi pouvoir boy faut bomisa metala ti lelo ata pri ya ganga ndeni bazoki mbongo na GB. Bazoki mbongo na quartier GB na kopesa bango na adresse na avenue na numéro à parcelle passe par solo basala réunion na 2h du matin 1h à 2h du matin place ne connaît ça quoi que nous mbongo na yebisa bango bakutana na quartier GB nzambe bako corrompre pas bimana biso batakosa non il faut arrêter papier. Voilà, donc Toloki Nabiso, donc vous comprenez pourquoi le Cameroun s'allie en plaire boye et ça par rapport il y a nomination. Il y a président, il y a Séni. Hein, bon. Non, vase est débordé. Donc trop c'est trop. Exactement. Donc banda qui le kutango kala. Tellement le kutango bango boko bazoko ça va yo kasoniser. Mais tout ça là niveau mboke commis. Niveau pays est commis plus bas que la terre. Maintenant il faut que dénoncer bango. Pour pas stopper na kata mensonge. Voilà. Voilà. Toleki Nabiso CCDP Bozalaka Nabi que vous avez bien organisé, mais qui est derrière CCDP? Monsieur, voilà, c'est quoi ça? Je peux t'arrêter, non? Allô, maman? Vous allez bien? Bien, papa, quand on va passer aux Congo. Congo, c'est bon, Nini? On le vient pour nous. Tanga kuna ba commune. Ba maman ya? Ba maman CCDP hein? CCDP. Ah, loba. Ah, oh bébé c'est mange. Oh le va bien hein? Maman le va bien. Na semaine na zele bonga na zui na boni kaka mbele ko yelinga na semaine na makambu oyo eko ba ekene liboso ti basonga simate kama papa je fais le Maman bonjour. Bobo la bana na université. Bana kaka boyo na kama muke mto tejo kama ni matembele lesi bana kolia komeleta ka pasi na maladi. Soko ba mama CCDP o bazana mokili mouvement ya diaspora ba kansi bino. Nzamba pambola bango makasa bala sima ba kansi la biso. Donc na moke yo ko joie ko matsama mbongo na yo. Nzamba mona bango likanga nzambe na yawe nzambe esala zikolo na bango. Bakanisi ya boye kola tolingi bantu ya boye bazala malamu na kati ya mboka na biso bafulisa mebele pona biso ba mama bisunge utaka na volonté ya nzambe. Nzambe lokola asimbi bango mayele asimbi bango bakanisi na ndenga na zibo ezala ya muke kasi ekozala ya ebele na ngonga ya nsima tozu ebele nzambe oyo ya lola amona bango apambola bango atunga bango misala na bango nzela efungwama malisi ya lola ekende liboso bamama ya CCDP bamama ya CCDP oyo nzambe amona bango nzambe amona bango bamama oyo ya CCD ya CCDP ya CCDP nzambe amona bango projet bango bazonga nsima te bakoma kokende liboso tala biso bamama nde tozonyokama ozwaki enveloppe na peso enveloppe te CCDP bamama CCDP
Pourquoi Pour na une question wana parce que na moni action, na moni quand même action oyo boza ko sala na ndimite que carabino moko boye nde bokoyi ko sala action na parce que action wana eza action moko ça dit bo sala action moko na place tam sur gouvernement petoloba action humanitaire makasi bo qui est derrière vous. Bon. Papi Gen na yoso eloko moko CCDP ezali organisation moko ezali bien structurée. Au moins soko za na eloko moko linga mingi. Hein? O se donner les lots qu'on a pour réussir. CCDP ezali groupe oyo to kabola ba département na kacha mouvement na biso. Wana action no mona ngina kisa ezali action service na biso ya social o ezali ko kambama na ba mama na biso. Moto azali représentant ba mama ya CCDP mama na biso jetu azaka na reine. Donc ba to azaki initiative pour na ko kende combiner ba action na kacha Kinshasa. CCDP à part ba contribution na biso to salaka chaque mois oh toujours contribuer biso mon côté toujours un sponsor mon côté toujours un aide mon côté à part que chaque membre a cotisaka après ça quelque chose toujours un caisse na biso oyo to tchaka quelque chose pour nous parce qu'ils ali mouvement et résistance toujours dans la caisse civilité donc moni toujours qui ba maman va sur initiative wana ba présenter en open na réunion de to kendaki to sala loko wana parce que to mandata qui même mutu sur place na Kinshasa et mutu na biso wana lokola kendaki na ba service ebele parce que comme ti Lubumbashi lokola kendaki na ba service ebele tu sais que non yo il faut que ne pose ça la boy a kendaki même ti na ba cimetière to lingaki no to tala to ya mortalité ndenge nini évolution ça na kati ya Kinshasa papi gena benga appel vidéo na oka mawa na moni na ba cimetière to solo na pendant tout ça que moi pendant 1h30 na appel vidéo la WhatsApp papi gen na moni au moins na habité sur les 150 sergues écoute na misu nango donc enterrement moko na désordre et tout tindaki parce qu'il fallait qu'il a kende tina Lubumbashi pour na makambo il fallait kendo sala a uti kuna zongi no moni ba vidéo na yaki nango parce que tout tinda quand même batou ba kenda ba zonga donc tout ça quand même na caisse na biso tout ça dans les organisations na bino mo et ça biso moko tout ça na mutu moko ta soutenir biso tout ça na mutu moko ta pesa biso tout ça pe na sponsor mon côté tout ça na ngana ba moyenne parce que pour mutu kota CCDP siko démarche la ni face à so mutu kota CCDP je pense que na on peut so ba dès numéro na CCDP au tient en émission so va contacter kuna za na mutu za charger adhésion les a mutu na rôle na zo jouer na kacha mouvement voilà alors au domo relation il y a CCDP na ba combattant nabako ça bino benga ma ba résistant alors relation na bino na ba combattant bon au moni combat toujours ça là ils a tout congolais ça dépend ya façon mutu mtazo sala la makambo na ye biso za na principe na biso totambola et na kacha CCDP to yebi ke mboka na biso za occupé lokwa mboka za na kacha occupé na lokwa mboka za na kacha occupation to za na charte oyo tout membre avoir quota il faut tanga même bande connaissance Afrique du Sud na Cape Town ya CCDP kuna baza na charte batangi yango donc avant s'engager na biso tangi charte na biso to solo la na politicien na publicité to yamba politicien te et to boya tout oyo biso to yebi keza na faveur ya bapaya et biso principe na so yango soko respecter ba norme CCDP au comme membre voilà tout tambola rambengo voilà ya mutuna moko na tuna yo eza ndeto lobaka et ça vraiment à la page mutuna na tuna yo pona oti mo batu bi balobi mo ebele ba combattre balobi on peut mo ebele likanisi ya ko sangisa ya ko vanda même place na ba musicien na okaki olobi ke no faut benga Jean Goubal likanisi wana sko yo ozali kantiano wapi pourquoi battre les médias aussi d'accord chose qui bien bon na olba ki battre les médias ngati na ko expliquer Kinshasa tant 5 concerts ils ont annulé nation no mo simamuke après na roya le 28 février 2020 événement le camp la gare de Lyon a suivi bien avant le confinement il y a Covid-19 qui a cru que non Batouana un an après bakozonga so ba obeta à part makambo le camp la gare de Lyon mutu moko tazala qui sûr et certain que non bato vraiment bakozonga mbala moko boye et en plus c'est ça qui un an tezaki ba moi parce que ti ba annonce ta bango ezala ki ba moi donc problème na bango ezandeni lokola ba yebiki a on a diaspora occupation déjà a on a na Congo bazo maîtriser déjà circuit nyonso ba maîtriser opposition na bango wana bazu peuple congolais surtout les Kinois ba comme si bon niveau ba comme si bango wana peuple azo raisonner sous peuple ça la dépression ba yebiki bazo gérer tout inquiétude na bango ezabiso libanda maintenant ba se focaliser makasi pour ba anéantir biso koto tango eloko elekaki le 28 février 2020 tango elekaki ba condition elekaki biso tout yebi moi répéter ngo ezate après bango ba salaki machine na bango ba tindi au moins 5 ba ya kobeta
5 ok c'est différent parce que bango moko ne baza ba producteur si on va passer derrière ba producteur ya solo sous couvert bango ne ba financer tant biloko na échoué plan na bango ba vendre ba préparer sikoyo dialogue moko en grande envergure ba tie ba moyen nyonso en place pour ba écraser biso libanda et maintenant tant on va préparer biloko ndingo na biso lokwa tozana ba sikoyo toujours fuite tant toujours fuite on a il faut sikoyo ko déjouer plan na bango biso sikoyo na CCDP to sala document moko bo tozana ngo to répertorier tous les criminels économiques et même des criminels de guerre toujours depuis 2000 depuis l'an 2000 ti lelo tozana bilongi na kombo na elongi donc tozana document momba donc je vais voir dans ma voiture na vidéo na mema ngotika na ndako to répertorier ba tona nyos tout tozi kombo ya moto elongi na ye kombo ya moto elongi na ye kombo ya moto elongi na ye biso siko to monique na place bango ba ya ko sala aventure parce que na kati ya diaspora ba zo contacter be bato mususu o ba za pe d'accord na ba idée na bango au lieu bango ba ya ko sala aventure na biso to anticiper biso siko to na projet na biso ezali dialogue te ezali ke tozana document oyo tozui mutu lokola Jean Goba tozui mutu lokola Veni Boma toyisi po tombi na place bolela ba concert na place bolo ba ke culture na mino ba beki ba bebi yango tala vrai dossier tozana ngo yango tozana liste ya ba criminels économiques ba criminels de guerre ou ba détruire pays sur tous les plans en plus tozali wana tozana projet ya ko créer tribunal international pour la RDC donc siko dossier na biso to bandi yango nde tozana nango yango mais bozo yango boke le président pas ba Congolais bazana Congo bayeba sikoyo démarche na biso zanini est-ce que loko wana eza ko inquiéter muto azobundila mboka nani parce que mon problème na biso ba Congolais tozala ko ba crabe et loko yo ko sala te nga songi na mando sala ngo yo ko linga pe ngana sala ngo te yo ko sala te nga pe na sala te biso tout tika na ndengo wana et loko wana eza na rapport te ya négociation ezali omoni na kati ya place biso tout na terrain na biso tozala lelo na libanda ezala ba combattants za biso ba résistants toza vraiment na ba technicien te o ba yebi ko déjouer plan ennemi et là on est ba benga anti-missile nani tout le monde même ba juif bazana ngo tout le monde même ba russie bazana ngo même ba américain bazana ba anti-missile mais ba yebi bazana ba technologie ya makasi pourquoi bazana ba anti-missile parce que anti-missile les locaux sur ba beti bino missile na place ya ko koma na cible nango anti-missile barré ngo likolo pour et ça la ba effet ya makasi te sikoyo bato mususu langage technique congolais comprendre kango pena mingi te nous on va pas négocier avec ces gens-là mais nous avons un document où ils allaient important pour l'intérêt à ba congolais tout na ba crime ça na Congo ceux qui mutalobi que non au moins 15 millions de morts mais ceux qui 15 millions de morts c'est la vérité ça na bato ba c'est ba crime wana ce que ils ont un groupuscule moko ba congolais ba ju quand même initiative ba ju temps au moins pendant 5 mois ya ko répertorier bato na nyonso ya ko yeba bango bilongi na bango ko s'afficher bango na ba document pour notre tchango comme à la portée de tout le monde où est le mal ils ont mabeta ils ont occasion bilo bongo na dialogue bon d'accord ça va biso a besoin de dialogue mais t'as la problème en ngo aujourd'hui donc nazo comprendre problème ezali hein omoni mutu mususu alingi CCDP akoluka côté nini na ko luka ba bima mabe exactement ce qu'on a na tuna question en 2019 to lendaka Paul Kagame na Biarritz na frontière Espagne ils a 850 km sommet moko ya G7 ezalaka kuna Kagame azaka invité spécial il y a Poutine, il y a Donald Trump, il y a Macron, il y a Angela Merkel, ainsi de suite. Projet Zakinini, balkanisation Congo journée ça officiellement. Baninga ni sobaye bien. Donc hier ici qui bango le quoi batambo na lokuta, ba rwandais le quoi bazarmingi ba ici lokuta. Ayebi si bango non, il y a pas de problème ba congolais, bazarmingi na danse, makambo belé nazo maîtriser déjà tout na Congo donc problème ça na ngote. Journée zaika ke ba ya ko officialiser yango, bandima yango na miso ba Congo, na miso monde mobimba. Que Congo pene fait katama. Biso to juif fuite, to zo ki fuite biso moko te. Ba groupe ebelé tout auto zalaka awa, ba yeba ki yango. To bandi ko solo là. À ce cas-là, to kende na Biarritz. Biso na CCDP to se mobiliser to bon, to zo kende na Biarritz. Papi gen, et comme il joue à ko kende, ba tout ba désister. To tika li biso moko. En plus biso to zana ba membre de la somme sur CCDP ba utaki Lyon, exemple maître Babi. Je salue en passant. Aouti Moussala. Le rôle assisté à Moussala a eu transport à Paris, à 500 km. Après, tu as joué sur 850 km. Et là, on attend que tu aies Biarritz. Tant que tu as Biarritz. Tout d'abord, l'ongwa Paris, Tiko qui est Biarritz. C'est l'autoroute les plus chère en France. Tu as 4 voitures. Voiture, déjà, péage à Pamba. Il y a allé. Écoutez, une voiture, 90 €, 90 €.
aller-retour en 4 voitures. Ça, là, 90-90. Aller-retour, ça, les combien? Plus carburant. Plus essence. Parce que tant on continue une manifestation, le service secret allemand, c'est déguisé comme un journaliste. Tant que drapeau à Congo, malgré la ligne à drapeau en côté, mais tu as un choix de symbole. Tant que drapeau à Congo, tu as un biso, les journalistes vont s'intéresser vers biso. Bah y a moni banderole makamto komaki tant bazo filmer ngo mbala moko bazo sala direct image na kati ya salle angela merke place avandaki balakisi image na biso aki ko patron ya service de renseignement allemand o bazaki na ya lakisi oh mais il y a quand même des congolais oh angela merke abi mais bino bozo ba ke bato ba ozate ba ngingi mingi musique bazo na kati ya discussion mais bango ba y na manifestation donc ga document na signé ngote là ils a déjà faux na signé na ngate ta ka maman a désisté na signé document. Donald Trump a boudé, Poutine a boudé, bon, Macron est quand même hypocrite. Bango, tu vas dire non, parce que tu bois et l'eau est tellement, tu vas se mobiliser. Papi Gel, j'ai senti que ça na Biarritz. Et ça qui pour tout Congolais. Et ça là, en Congo, et ça là, en États-Unis, et ça là, en Australie, et ça là, en Chine, et ça là, en Europe. Attends, ça là quitté. Biso tu connais ça là, t'es pour na biso CCDP. C'est pour le Congo. Gestion on a bandé les cas, ban mututu a salé dans vos commentaires. Na bandé quoi ça va vidéo. Silence radio na kana bango. Mais ba yeba kiango. Et tant que ça là les retours, transport, nako kenena ko zonga. Écoutez qui ne écoutez na kessa CCDP. Parce que tout ça là gango au nom du Congo. Mais il faudrait que tout le monde en batte musu babandi, ba l'équipe na ba vidéo, ba compé ko luba quand même que geste bo sala qui est bien. Pourquoi ba quitter? Mais ba yeba qui que to za équipe na ba yeba qui peke, to uti ko empêcher obstacle moko ya grave, ko linga écouter sous biso cher. Ko to na to monde ba to lobela ngote. Ba to azoya ko luka place ni ba ko zo bino na défaut. Les Congolais. Exactement, on ce qui. Donc, tu as une place, ni besoin d'option à défaut. À part nous, avant, toujours en 2019, tu as les courriers de commerce Paris Saint-Germain. Pour nous, nous avons un sponsor na bango. Nous avons fait au moins 20 millions de dollars. Dans le club à Paris Saint-Germain. Tu connais les lettres. Tu dis que non, biso ba Congolais. Tu as mobilisé les Africains, en particulier les Congolais, pour boycotter le club Nabino. Parce que besoin de dire que tu as un bon makila ba Congolais. Paris Saint-Germain a tiré le courrier. Tu as vu les lettres sur Facebook d'internet. Moutou atangi angote. Et mes bandits tout le monde qui démarche tout ça là. Pourquoi pas le bélangote d'internet? Il fallait que tout le monde bombe avec non. En tout cas, c'est des PG de Bossali Botindi Mukanda. Na Paris Saint-Germain pour nous commettre bango. Ndenge baza sponsorisé. Ndenge Kagame a sponsor na bango. En tout cas, Bossali geste mon loyal. Tout le monde angote. Tout ce que ça l'action na Kinshasa. Ma maman ça CCDP ba bimisi quand même na caisse. Tout mbongo il est na Kinshasa. Tokei et le côté ma maman na ça CCDP ba sali. Depuis Congo za Congo. Même un père à salangote. Il dépêche là-bas qu'on ne parle même pas. Pourquoi nous allons en coquille vide? CCDP ajoute quand même quelque chose à tirer dans l'enveloppe. Tu ne pas maman mapa. Tu ne pas maman ba teka kana si wana. Tu pesi bango. Na ipen kutu bakangi batna so babote ba $1,500. Babote na caméra. Ngana si on a vu non botika. Parce que gestion est salami na Kinshasa. Pourquoi tu vas le langote? Tu dis qu'il y a une initiative à ba livre tout de suite. Toujours on a 15 livres auto-répertoriés. Tolingi to banda ko tika année prochaine to banda opération en janvier to banda ko kene na ba université tout to pointer même en Afrique du Sud c'est des présents en Afrique du Sud ça l'opération na bandi comme ça baza partout en Europe déjà na on a Île-de-France à Pamba to na 15 universités et toujours au moins 15 livres mon coûte ils ont coûté au moins $30 30 euros pardon maintenant biso CCDP to bi que non biso to ko somba 30 livres 30 bouquins mais to ça au moins parce que to répertorié au moins 600 bibliothèques à travers le monde entier to ça au moins on a besoin 7500 8000 bouquins. Tu as lancé l'opération. Pourquoi? Bah bouquet on a, bah tu vas combien? Tu as joué Congolais 5, na katia Congolais tu as joué 5, tu as joué Mindele 15. Oh, na ba bikolo musu 15. Bah Charles Nana, bah Pierre Péan ainsi de suite. Tu as salitri na ba livre wana. Oh bah komeli complot ya Congo. Que complot na biso ya Congo. C'est le million de livres. Bah livre ezalaka déjà. Biso ce que tu nous tika on a ba bibliothèque ya ba université. OK. Donc ba étudiant bazo tanga lelo lobby ba yebaki Congo za na province bozaki na complot ainsi de suite nde bazo piller richesse na biso nde ba oboma ba congolais. Ils ont une initiative moko ya bien. Mais il fallait que tout le monde appelle bandeko ba l'équipe ba non initiative à CCDP en tout cas biso de soutenir ango. Bango non. Non, mais wana ba olubangote. Et wana ba olubangote. Siko likambo na ebisu ya ba Jean Goubana ya Niboma. Document on a biso to travailler ango. Toza nango. Mais on est biso tant que Kenegi Biarritz ezalaki gloire à tout le monde. Paris Saint-Germain dit gloire à tout le monde. Dossier même moi Bani Bomana Jean Goubal. Et ils allaient faire gloire à tout Congolais. Toké qu'on négocie na bangote, to négocier na bon likamni. Toké ka ko chabon to moni bon moni makambo biso to lozolo bayango. Ba criminel lo mususu ba yembela ka ba na banzembo ba boka ba na banzembo. Ba vanda kana bango ba melaka na bango. Mais bango siko to ça na ba dossier na bango. Pe to sandi nini. To ju place mutasala ki crime. To commis na place na jour na année.
tozwi place moto ayipiyaki kesa l'État, place moto adétournaki mbongo totie na baane quel travail que tosali et biloko wana nyonso tant tozwi na envers bacongolais moto akoconteste nango aza te mais problème nyonso toza na batechnicien ti congolais aza na problème nini soki ozoya kolobela ye langage leyaka na langage ya bacongolais congolais alingaka awa tozolinga tokende oboma congolais alingaka ndenge wana mais soki oyosi congolais non tongi tokende onégocier congolais bolobi mabe exactement yango nomoni nakolobela eloko moko boye nzambe asolisaka satan mpo na job oyebi histoire wana no ok nzambe amoni kaka avandi amoni satan aobeta tour atuni abi outi wapi abi non nauti na mokili nabeti tour me nalembi nangaki opema abi est ce que omoni mwana nanga job mbala moko satan okozala moto alokuta abandi okosa abi non namoni ye daire kuta aza bien aza lise aza trop riche ainsi de suite daire kuta ndenge aza wana alingaka nzambe ayesi abi kende komeka ye me kotouche molimo na ye te est ce que bandeko na bayebi histoire te nzambe atindaki satan kende mais kotouche ye te ntango satan akendaki kuna atouchaki mpe job te mais jamais nzambe alimbisa satan donc bandeko na biso toza na difficulté nini yango moni même vie ngwanda ntango bandaki koloba bakongole banda oyoka message na ye te baye koyoka na retard ntango via kufi lelo oyo naza na bato mosusu babengaka nga baosenga pardon okobaya moto abandi obengo azolela bia ifalaki pa via kufa nga bime na présentaka bino ngwanda nabi ke tozala na vie mpo ayebi makambo vie aza esulte sikoyo ozobenganga poko donc problème ya bacongolais nakoyesa bandeko nyonso bozolanda biso na CCDP toza na langage moko trop technique bayebi yango bien bandeko nyonso même oyo bazali balingaka biso te wana bayebi ke CCDP bakotrahi te la bayebi yango bien ke bato bakotrahi te siko nga nazotuna pourquoi démarche na biso eboti polémique mais bandeko tu bazalaka na droit ya kokutana ya kosala tu bango balingi tomona ngo neti likambo ya fayulu biso omona fayulu na molili pourquoi tomona fayulu na molili parce que na kati ya charte na biso tolobi ke non lokola moto asali déjà démarche ya baélection makambo tu tokoyamba ye na public te oyebi pression nini nga nazwaki na batelefone epa bacongolais naza na sere moko boye akateli nga telefone na février 2019 auti osenga nga pardon ça fait 3 semaines nabosana kutu nayeba ye na nga kutu te ye moko azwi limero na ngai epai ya ndeko na nga moko babengi nga bino nayika nabenga na sengo pardon nga nakatelaka telefone mpo na naye koyebisa oyo il faut ozala na fayulu yo olingi te yango nde nayinaki yo nakatelaka telefone zokozangi na raison papa alimbisanga nayebisi na bi te nazali mpe na kanda na yo te bozo comprendre nde combat te parce que moni ntango bato babelekaka oyo bayibi biso baélection papi gene bayibaka moto élection te na mboka eza na kati ya occupation langage oyo nalobango combien de fois bino nde bozoyede occupant aorganize plan na ye mpona koboma bacongolais parce que ntango bino bondimi bon candidat na biso oyo tokondima ye oyo bayibi biso baélection bobandi kokumisa moto oyo bayibi ye baélection mais moto wana bayibi ye baélection te parce que bozokende place oyo bozocontrôle eloko te ntango CCD pa azoya na baprojet azoya na plan biso moko tozocontrôle eloko wana ntango tolobi ke non tofutela Jean Goubal tike eloko edérange bato yango mpo na nini parce que Jean Goubal so tofutela tike donc tozocontrôle makambo nyonso biso tolinga tosala Jean Goubal aye totie chauffeur voiture na disposition na ye tozweli hôtel mbongo ekouta na poche ya odon te ekouta na caisse ya CCDP ntango tozweli hôtel tozwi makambo nyonso tobidmo document na biso tozalaki nango na besoin yango oyo ntanga yango na miso ya bacongolais bilongi ya bato wana yango wana tanga bakombo tala dossier na biso document tosali yango oyo makambo nyonso ntina oyo toboya pena makambo oyo tolobi ke makambo wana ekosalama te tala raison yango yango oyo mozomona te ke kosauve combat mobimba et en plus makambo oyo biso tokosala motu mosusu tamosa asala yango te mais soki azobima na public azobima lokola aza danger yango nomoni biso toza na baséance de travail chaque mois CCDP bandeko ya Lille bayaka bandeko ya Caen bayaka bandeko ya Rennes bayaka bandeko ya Saint-Étienne bayaka bandeko ya Lyon bayaka bandeko ya Limoges bayaka tokutanaka na salle moko toluwaka salle tovandaka toute la journée chaque département au travail na suka nango tosala ba rapport biso tout bon ligne de conduite na biso eza oyo totambolaka ndenge wana c'est ça la différence que moto mosusu akozala aza na ye combattant mais akotaka na bamakambo wana te en plus bato baopesa biso bainformation place oyo tozwa basusu ya makambo na biso tokodevoile yango te na bainternet bandeko wana bayebi bien ke non CCDP akoki bayebi yango motu tout ata moto abengi moto azosala commentaire mais ntango akati telefone avandi ye moko bomoto ne eyabi te bandeko wana bakosala biloko wana te mais toyebi nde congolais atambolaka problème na biso ezali tokozala toujours epai ya bacongolais kosolola na bango mais soki tozosala plan mpo na intérêt ya combat oyo toza mpe obligé te totuna moto nyonso tokoki kosala yango mpo na intérêt ya combat yango nomoni opesa bien c'est-à-dire ça va ezalaki likambo ya négociation te papi gene moi je suis vraiment choqué na expliqué yango na concert le 28 février nakomi wana namoni mwana camarade na yango lelo aza na 23 ans mwana wana azalaki na 8 ans 7 ans et demi 8 ans ntango amonaki nga na papa na ye tozosilika mpo na makambo ya Congo
jour wana atuninga mes papa de 10 mois na mona bino na 8 ans siko lelo na comme na 23 ans na moni ozo ya kaka babeta te et au juste ces années o wana bolinga qui était ataki rwandais o to bona ipe quand même papa na Tshisekedi siko expliquer nonga donc j'ai été obligé ya koyebisa mwana na bino oyebiso ate okota te zonga ndako a respecter nga zonga ndako jour na kenda ke pa na bango na vandicier nga na père neto vandicier a comme il y en a 23 ans mokolo boko il banane na ki enquêter to bandi ko expliquer to l'accès makamnyo tout mwana na lelo yesu ko asimbi makama informatique comment ça la yango ayebishi biso oh dossier zande boye nga mona ka bo silika ka bo na comprendre bino o comprendre raté parce que tout na raté tala ba réalité yango ayebishi nga bi papa nazo aider siko bino faut to kota makambo ici là donc bo gagner à moment ko azala qui un peu perdu donc même combat oh to zala ki na ngona mwana ya ndeka Hippolyte ba donner changer na mwana o ya Tshisekedi donc il faut expliquer encore les gens parce que moi na Tshisekedi le londe Kagame a aidé ba congolais mususu ke ngam na deuxième boka na bino mais avant c'était chaud pour bon meka ko expliquer ba to que non système échangé te zakaka yango mais ba lingi ba miroiter bino ya ko tia mwana oyo ya Tshisekedi na place wana donc problème to za na pas ba congolais ba yo kaka na retard na ebisio ke zengwanda lobaki makambo akomi ba bouquin okomona mutazo ya zolo ba kingwanda okosa mais biloko ngwanda komi na ba livre mindele bango batanga yango babite kakosi mais mutazo yebisa ngwanda okosa soko tuni Congo za côté ni aoye bangote okokozo même Congo yebise bon l'accent ka carte Congo za côté ni na aoye baté mais alo ba okosa donc problème so to lingi te mutamo na ke to sala bien mais biso tant que groupe CCDP tant que ba congolais to sala mieux ba compte na biso pona ko luka ke mboka on exikolam en plus département na biso ya défense et sécurité ton un projet service et urbanisme auto travailler dans la CCDP ton un projet service à identification nationale ton un projet service à santé à CCDP ton un projet au cas où les lots sont changement salami donc il y a qu'on proposer ba congolais ba comme tout travailler parce que ba congolais ba mon a besoin de tout ça ba vidéo ba ça na besoin na biso le to pesa mon rapport to ko son mon côté que non pendant tout ce temps biso dans travailler tu as la plan ensuite dans yango pour l'armée pour la police pour ainsi de suite et ba bâtiment na biso ezali loyo ya commandement ya mboka na biso il faut ça sauter lobby parce que eza pas stratégie to change en place na place ba ndeko ba travailler il faut to se concerter ka yo ki to ko yo bino boye au pays ba yebo vandi bon d'accord ça va idée na nos andeni parce que Congolais ça à niveau wanati parce que biso tant que no kutana fa les parenthèses fa la bino biso bino na moni na Belgique na moni noté na Paris pe na moni binoté biso to bino to ko ya na kacha full te chose na besoin na biso to go solo ay bon to go solo ndeni to pesi ba condition biso place to solo na yo boz à la plus de 5 personnes te pas de caméra pas d'appareil photo to za besoin to solo na to kutana na fa un hôtel méridien to solo pendant 2 heures du temps ce qu'il fallait nous a dit tant to rier to y na ba document to y na ba plan to y na projet to kutana fa to va y na to y biso to bino fa y na non ba botolinga ba élection ici de nabité ba botolinga ba élection mboka eza occupé étape ba botolinga ba élection longona non ta la solution yango papa fa y vandi calme oui mais le konya exception abi boy na kutani na ba congolais quel que soit awa ou na Congo en tout cas langage na bino na moni de bo amindele mais bon na posa ba congolais na bolo balingala en tout cas franchement bravo na kutani na ba congolais mais bino na moni no bangote pour un boy faire ngate bo singa fonction boy ko salela nga jale loté boy ko benga nga présidenté boy pena ko vandi sanga boy expliquer ba réalité tout nier aux en service à communication aux en service à renseignement aux en service au travail na terrain est-ce que ba congolais de ba Hollande to poser ba question oyo ils en a ba logique yemo ko ayebi bien en tout cas bravo to ici to bimo ligne de conduite na yo na biso le pour les actes kutanate en tout cas courage biso pe to kena biso to tellement ki to kei mais boye ki te to kutane parce que so boye kutana mot na football na projet mon côté c'est d'abord sur le dialogue d'abord exactement voilà ya ono moni biso CCDP toujours ça na part na biso bande ko mususu pe so ba osala to ko peksa motuté so ki pe groupe moko boye et qui ko mener action moko boye pour l'intérêt à combat donc pour l'intérêt à Congo biso to bete mama bo ata biso to sali yango donc ça n'a rien à voir ba guerre américaine parce que pendant la seconde guerre mondiale ba résistants français ba qui pe na ba groupuscule belé ka pour moi t'inzate pour nga na temps pour se documenter papa pilote américain moko ya ka osala chasse awa akoya ki na avion ba résistant ba joa ka ba bomba ka na Reims ba bombi na Reims de Gaulle a ebisi bango abi bo sala piste à vol moko avion moko de chasse ko kita et récupérer tango Churchill na général na Roosevelt na général Eisenhower
pour bapesa de Gaulle confiance bayebaka aza na bato na terrain bayebisaki babi prouve biso koza na bato na terrain bato no bakende koderaye rai pour bamarchandise ya armée nazie ekóma na Lille te na Normandie te ntango basalaki action na babi ke non moto aza na bato na terrain. Donc cela veut dire congolais azosala makambo biso toye koinvente route tout tosala lelo esalama déjà. En plus avantage na biso lelo toza na moyen de communication moko facile et fiable nakoki te raconte moto aza na dilolo moto aza na sando wana osona appel vidéo mais ba français na 1940 bazaki nango te bazaki na communication moko difficile donc lettre na bango so ba komi yango po elongwa Londres ya bando sala 6 mois 7 mois 8 mois mais lelo biso toza na moyen de communication ole ba congolais bazala soudé na makambo to sala moto azolinga atiela CCDP baton na roue mais so tieli biso baton na roue c'est dans CCDP baton na roue yo zonga mboka te kuna bazana ba binemi c'est mieux zala concentré na axe na yo zo travailler pona to mener combat na biso avant donc eloko biso to sala tokosala o nyonso eza mpona intérêt ya Congo pe ya komba oyo donc rien à voir na makanisi wana quoi te makanisi bazala bayebi mpe eza te bayeka na polémique yango nayebi sio bamama bapesi baenveloppe na terrain projet balivre pourquoi balobi lango eza mpe projet bien bakei koluka o te ezali négociation te document biso tosali ezali eloko oyo ekotya bango bato na ru bakimi libela siko bato yango vérité yango. Voilà, merci merci Odombo, merci vraiment na passage na yo nayebi ke tokozwa yo lisu parce que makambo eza mo ebele futo sola pe na makamiko futo sola naza besoin de makambo eza mo ebele futo sola ba congolais ba retenir ni une émission na biso pour tout ça na biso bon et longa na juste ba congolais to lancer opération ya babouquin to bandango na janvier 2022 donc to lobi boy moto monique a opé sa biso 30 € te oyo ye moko ko somba livre na sina opé sa yo ba page ba livre on a au na vidéo et ça bien au balançant donc moto monique a opé sa biso 30 € te ye moko ko somba bouquin ba numéro mi balina ya CCP na opé sa yo eza na WhatsApp a tiango a bengi numéro na biso soka sombi livre ye moko a bengi numéro wana ou a komeli biso na WhatsApp to répondre et to opé sa ye adresse nini oyo akoki ko poster biso livre wana donc soki moto monique moya somba livre ezate apesi biso mbongo soki moto monique moya apesa biso mbongo ezate ye mo alinga somba na livre a sombi pe livre atindeli biso toza déjà na équipe oyo ekoyamba ba livre wana na ndenge to banda ba opération wana année prochaine to kende ko distribuer ba livre wana na ba bibliothèque nyonso oyo to répertorier à travers le monde déjà au moins 600 donc eza pour na intérêt ya mboka na biso parce que tozo kende ko informer bato pourquoi situation toza nango boy nazolinga na moi parenthèse problème to salaka on a 2012 ezaki na Genève ba Rwandais ba banda ko kende ko siéger na kombo na biso na ba assemblée wana na Genève nisika ba yoka ba banda ko kende ko siéger tant que ba congolais ndeko moko ya congolais tanga salaka kuna tellement le connaît banda ko déranger ayo contacter biso ayo ko isa so bino bato wana bavandi wana ça fait 8 ans na mona bango wana bayaka ko siéger tant que ba congolais ba zo rappel mbongo tant que ba congolais il faut vraiment bosala tout boke no tchaba en désordre papi gen to risque nga na zaka interdiction na ko comme Genève tina kinda kana makasi to yebisi to kota kuna ndeni foza na babadge abimisi la biso babadge mais ayebisi biso abi au cas où bakangi bino bolo baté ke zanga pona obebisa musana nga aza déjà vieux aza mu Congo ya ba Congo na tanga kombo na été apesa so babadge to zaka kuna 3 personnes à pamba tant to koti na kati kuna bato bazako mo 2000 personnes batie chaque pays vendaka biso toke ko cibler to yo mona place ba congolais total abo bato ba vandi na place na biso ba tuti ba Rwandais to bandi bituma na kati wana to beti bango ba yo kanga biso na sécurité ba kangi na biso na bango ba tuni biso ba bi mais ça fait maintenant 8 ans bato to mona bango bino boye siko ka ndeni biso to bino biso ba congolais ba bi oui effectivement ba congolais mais bato yo to yebi ndi bango bon à ce le quoi s'est retrouvé boy na bino na bango bino tout to bengani bino bon no kota soir parce que mikolo yo batindi so ba élément mosusu so opération to sala est-ce que ba congolais va bien vraiment to ke osala ngono di Congo to ke osala pour l'intérêt Congo pona nini to ke ko casser bango place mo ben mais mikolo Kagame atindi so ba élément mosusu ba signaler biso ke bazongi so ba comme siéger et tant que ba congolais depuis 2012 ba bengana bango mikolo bazongi et si on a place bino ba congolais bo bandaka ko swanaka ko vandaka ko talaka na tchela CCDP cal ba odona ni bango te zala concentrer bo kende luka place ni to kende déraciner système abatuana yango moni to initiative ya babouquin to kende nango na ba université nouvelle génération ba cadre ya lobby ba tanga ba se documenter dossier à Congo ba yeba ke Congo za na complot moko international ba tuloko ba Charles Nana ba Pierre Péan ba comment ba livre ba za ko même pas ba congolais ndé to initiative et ça iloko ko ba congolais ba c'est ba vidéo balobelango mais congolais balobelango te pona nini pourquoi ça CCDP mais ye soko yebise yaka na projet ya nango te yango no moni congolais za ko crabe biso problème na so toujours lancer message pas ba congolais
tolobi te ki bopesa biso ba 30 €. Moto alingi kosomba livre ye moko asombi. Voilà. Numéro ya téléphone na biso, numéro ya WhatsApp na ses amis balé, otindeli biso livre wana. Soki pe moto amoni ki akoma sponsor, soki pe moto avandaka na Congo, amoni ki geste tozo sala, eza geste moko loyal, et c'est policier. N'importe quelle personne encore contacter, numéro na biso pas au don. Bato baza chargé à kokoma pe ya koyamba. Numéro ya CCDPO eza affiché wana. Sana ngam na yamba ngote. Bato baza chargé na bazali. Moto wana ko solola na ye moto ko orienter on ndenge ni ko sala. Yango ne moni ezali groupe ba congolais. Donc to lancer message wana et pas ya tout congolais. O yalingi a contribuer. O yalingi sala geste wana. Soit ye moko sombi livre na ye ou soit ye moko pesi biso mbongo. Soki pe mutu moko monani ke non akoki ko soutenir CCDP. Na ba œuvre biso toujours sala. Soki za na ba moyen na ye, nous on est là parce que combat isinga ka mbongo. Parce que CCDP n'est pas dans une semaine, tout ça, le mouvement, tout ça, donc tout on a toujours en caisse d'habitude. Événement, tout ça, on a dépensé combien? Beaucoup d'argent. Mais tout ça, on a pour nini. Bateau, tu peux savoir bon. Yo quand na CCDP na membre na tout bande na Kinshasa te. Tu peux pas le bon, d'accord, mon temps tina pas bande konaï. Mais tu peux sa bateau to éviter. Pour na nini, bazana la souffrance. Bande konabiso. Ba Congolo bazana Congo, il faut ba que bande kona ba mo bazali banda bazo bunda pour la libération mboka. Et toujours côté la bango ba secteur nyonso. Ils ont intérêt car la CCDP pour la diaspora mobimba. Mais ceux qui combattent la CCDP parce qu'ils ont association Yaba Congolais. Voilà, merci Nabino Nyonso, merci na Odombo, merci. Nabi ke mikolo yo bobando so biso mingi parce que makambo déjà ebele. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés sur le Bella Vie officiel. Na 5 euros moko. Bomoko ezala. Unité ezala. Ça sert à rien wa lobi bo ba contradiction mo zanga tina te. Unité faut ezala. Et le Kowana, bateau va occuper biso bazan nango, baza discret, discipliné. Et puis baza discipliné. Parce que ceux comme pour un objectif moko boye, pour na ba atteindre nango, bango pour na bango ba ofanda ba yokani. C'est. Yango moni na kacha CCDP to kaboli ba département. Biso mo na CCDP so to ça eloko to sala. Moni ba livre to salo. To so mo 50 bouquins. On a cotisation avec mon groupe. Ils ont libandate. Bisomon groupe, tu as 50 ou entre 30, 40, maximum 50 bouquins. Tu as bien cotisation, tu as quelle cité. Il y a Bisomon. Sauf que tu lobby, il y a Jean Gobal. Tu as touché qu'est-ce que tu as. Et c'est pour l'intérêt de la diaspora. Parce que tu as mon attaque que vous allez dépendre de Bango. Vous avez mandia. Non. Place Bazali, il faut que vous ayez même mon caisse. Ou ils ont que le mouvement va fonctionner. Donc, net bandeko. Bayebi ke biso tozali. L'action est pour la CCDP des pour le Congo. Nous avons vraiment besoin il y a bateau pour soutenir Bisso financièrement. Parce que le combat ça demande de l'argent. Tu as la raté couper sa information, on vend d'abord mutumo bingo place boye, mutumo linga sala boye, faut passer le boye ainsi de suite. Donc combat nyoso mutunyoso bozo tinda e mutunyoso kutu. Tozu bande comme mo na Lubumbashi, bango mo wayo to pesa nombongo te pour ton ngote, mais to ko rendre bino service parce que tozu quand même temps observer bino, to moni ki bo sérieux. Biso siko il faut peut-être kota na kata lito yo pombo kezala ya ko sikola. Voilà. Bango mo voyez. Voilà. Il y a pas de problème. En tout cas on a 5 gars unité zala, unité to sangana. Le ballon te dit moi la ko sangana ko kabwana, ça sert à rien. Ba divergence moko ba problème il y a 2 balles ou le biboya de boté to sangana. Ici là portez-vous bien. Merci au Dombo Bona passage na yo. Merci. Allez, tout le Bella Vie. J'ai des services à sauter bino. Mais normalement qui te sauter là, to sauter bino on nyonso. Et vous Hollanda, oya nyongo, oya sana na besoin ya nyongo. On a linga kalanga nyongo, na futa kalanga na reta. Yaka, j'ai des services à Zwaka. On a vu la reine. Hein? J'ai des services à Zali France Mobiba. La ville à reine. Ok le Luka, Jojo Panda. Jojo Panda. Numéro na Zali 07 81 21 87 96. Allô, j'ai des services, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien, j'ai des services. Ah, puis surtout dans le départ, il y a Angola, le 25. Il y a moi demain, Oyo, là le 10 mai. Numéro ya Foy 09 52 96 16 79. Vous avez Bobenga. Oui, achète ça solo. Vous comprenez? Donc, na Lyon, vous ne pas José Kalonji Badibanga. Écrit na bango, yango NC, numéro na bango yango NC. Ok, n'est pas na bango. Na Lyon, so vous avez besoin de Bobengi,
José Kalonji Badibang. La fille, beaucoup de la maman, Azari Viviane. Azari Viviane. Italie Mobimba. Bata Naples, Bata Milan. Beaucoup de la bobenga maman, Azari Viviane. Numéro na bino yango wana. Eza kolega na 7. Oyo bokomona numéro ya maman Azari Viviane. Bopanga te, agence Oyo. Koudi ya mbote. Ici c'est JNT Service. Nous avons la promotion et un carton. Nous travaillons dans 5 dimensions et un carton. Dimension de l'Ibosso, nous avons un carton il y a 60 x 40 x 30. Bisso, ils ont 50 €. Sauf que pour la concurrence, Bisso, ils ont 60-65 €. Mais par contre, quand on a bango, ils ont souka awa. Il y a Bisso et bandi awa et eti awa. Il y a bango et souki awa. Donc voilà la promotion, il y a un carton à Bisso Yangwana. Et deuxième dimension, nous avons un carton il y a 70 x 41 x 32. Ils ont 100 € pour l'île de France. Et pour la province, ils ont 130 €. Et en ce moment, il y a la promotion, nous avons 10 € dans le carton. Et la troisième dimension, il y a le carton il y a 70 x 50 x 50. Ils ont 150 €. Et pas les concurrents, ils ont 160 €, mais ils ont les mêmes dimensions. Nous avons un carton, ils ont miné. Et celui qui est dans la quatrième dimension, nous avons un carton, il y a 80 x 50 x 50. Ils ont 250 €. Et là, en promotion, vraiment, on a reçu un mboka, donc ici, carton à 220 €. Carton, il y a 80 x 50 x 50. Ils en ont 250 € payés à Bisso. Et pas à concurrent, ils en ont 270 €. Les autres, ils font ça à 290 €. Mais Bisso pour la population en Moka, tout ça, les promotions, et bani awa dans le mois de mai, tu en septembre, promotion, carton et qui tient à 220 €. Et tout ça, carton à Mounene. Carton à Mounene, on vous a 100 x 50 x 50. Bandeko on a 350 €. Mais Bisso dans la promotion et qui tient à 300 €. On a pour la Île-de-France. Donc qui tient à 300 €. Et ce qui peut arriver au Tindi, 4 cartons, 5 cartons à la Moko, donc ça là on sous son prix. Et en même temps, aux allez sur un carton Moko à 50 € pour être gratuit. Le GNT Service et Yewana pour nous faire une solution. GNT Service, tout ça va enlèvement de porte à porte. Ce qu'on bengi biso, tu es besoin, tu es petit carton, tu as kaka à compte il y a 10 €. Nous ne vendons pas de carton, tu as kaka carton tu payes sur carton, tu as compte il y a 10 €. Tant que vous rechargez colis, au bengi biso, tu reçois colis, tant que tu as, au si les restes, tu déduis 10 €. Par exemple, ceux qui te font ça au carton à 50 €, tous ceux qui a compte il y a 10 €. Tant que tu as poli, on peut faire ça à 40 €, y compris 10 € pour ceux qui sont dans compte il y a carton. Eh mamé, agence le yenge, agence achale.